Yangai ya suka ou bien ya ebandeleza boye. En tout cas nazo regretter na parti au pouvoir. Nazo regretter na oyo bakomi kosala. Donc est na biso ti lelo za na maboka ba M23. Donc pour na kozwa est bazomona est eza na Congo te. Totiki kuna. Félix na pouvoir na eza nini? Ba opposant baloba lisusu te. Ba opposant ba pesa message te. Ça va. Hier lokola moni océan azo océan akeko bomba ebisika azali. Donc souci ya bataille de pes ezali souci na bangeza base ya quartier de Masina esala nini ekufa. Pe biso de lobi boye ekokufa te, ekokufa te, ekokufa pete. Ata bokangi océan biso tokotele makaka. Lokola tobandi ko kanga batu na bino ya demia biwana bokoyoka sango. Et puis soki la police oyo ameki kotika mutu bakangie awa biso na bango lendi ekozala pesa mbwa boyi yona no moni bisika mbwa boya kabiloko te mais lendi mbwa kolia yango te mbwa akolia biloko to bombia wa te. En tout cas faites un effort tika océan na mama tabala toyebi bia bisika bino botie bango biso toyebi bino bataille de pes bozwa mama tabala na océan bazonga na ndaku baza ba responsable basali eloko te babundeli mboka vérité ya océan yango etushaka bino ti na sia makolo mais océan pe kotika te azobundela mboka botika océan topesi bino 48 heures soki océan monanité lundi tokondima biso nyonso tokufa na prince mituka na Chilombo na basoda na ye bali ya biso journaliste eza faiblesse ya monsieur Chilombo mayeya laki ba peuple congolais lokola azokoka te biso lokola tokomi ba ennemi juré tozo dévoiler ba secret na ye po na ye amoni ke po ba congolais balia malamu po ba congolais batambola kimia po bitumba yesila na mboka po ba territoire oyo ba M23 bazwik po ezonga na maboko na biso esengeli to changer constitution or que ezake monsieur Chilombo nda yebi eloko te ezali livre ya professeur oyo ya mathématique te azopesa ezande yende maître oyo azotangisa livre wana ayebi na ye te esengeli nde to changer Chilombo mais constitution te biso toko changer Chilombo mais constitution ekotikala po constitution wana yango Chilombo akatela ndai ken fidélité na misu ya Nzambe pe na misu ya nation congolais na kobatela mibeko pe na kobatela ba congolais lelo mibeko wana ekoma mabe na lolenge nini lelo aloba ke constitution sami na bapaya metango bakenda kobomba mbongo na bapaya wana ezalaka mabe te tangu ye azozwa bana na ye bakoma ba étranger baza ba changer ba nationalité baza ba belge wana baza mabe te tangu Chilombo azo voyager na bamboka bapaya wana constitution eza malamu tangu ba ministre ne bazo yiba bambongo wana constitution eza malamu mais soki biso peuple totuni ye droit na biso et comme constitution ezo bloquer ye lobi ezalaki Kabila mutazo bloquer ye lelo comme constitution to lobi babimisa biso c'est sans condition babimisa emettre bala sans condition esika babombi bango ezala na se ya mai ezala na se ya libanga ezala wapi babimisela biso wango sans condition eza océan te mutazo bloquer mboka eza tabala te azo bloquer mboka soki océan azwaki mwasi na ye Nyakero acha océan na justice soki Nyakero amoni ke emi tabala azwaki mobali na Chilombo bacha bango na justice tombo na bango tosengi bango sans condition ndenge bakangaki bango ndenge bakotika soki Chilombo azokanisa ke akofaible biso ke lokola Chilombo soki azokanisa ke soki akangi océan to akangi eme tabala ke résistance ekufi akosi baboma Lumbumba baboma Kimbangu baboma Bamakipa
Batu nyonso wana Lumbumba lelo biso ba descenda Lumbumba. Lelo biso nyonso ba descenda Kimbangu. Lelo pe tokozala ba descenda même ya Oseya soki ba bomi ye. Mais to lobi ba bimisila biso ye sans condition. Message na ngana zana ngoboye. Message na ngana zana ngoboye. Message na ngana zana ngoboye. Tozana posa président Oseya abima libanda. Asale loko mokote mama tabala abima libanda. Les to koma bendikape. Soki biso nde tozaboye. Moni ba biloko tozala na maboko. Nde yango nde tokosala la musala lendi. Camion moko lendi tango la monsieur yango biloko ngana zoba ngana sukelika wana tozana posa papa Oseya abima libanda abunde kuna mboka esili. Tosala kamabe Chilombo amema biso na justice asala biso mabe. Me biso tolobi boy. Na kombo ya mabele. O moko biso toyaka ko bundela. O biso tozo sala. Chilombo baleka pene tapi oyo. Nepoka Kabila. Kabila tinda batute. Bakanga tata na ye Kitsekedi te. Bakanga Chilombo te. Chilombo pe azalaka pene opposition. Tomona kasho o bakotisa yete. Marti pe tomona kasho o bakotisa yete. Kabuya pe tomona kasho o bakotisa yete. Tango bango babundaki na ki opposition na turia ya Kabila. Biso toza déterminé. Tolobi boy. Na bakasaye. Oyo boye na Congo boye na kata capitale. Boye na kombo ya ba Congolais te po bina bozalaka na bina na province ya Congo te. Bozalaka na province mususu. Lokolo bina boye na ba décision ya mabe ya koboma ba Congolais. Biso na bino tokotalana. Soko Oseya na tabala. Ba mona ni te. Toko yeba na mboka ekokufa. O tozo yoka tozo zela na janvier. Toko koma na janvier te. Toko fete te. Ba mona na kombo ba koko. Obi misamango na kombo ba koko. Ava yoko sambisa muninga. Omitala yo moko. Soki yo sala ngote. Soki yo sala ngote. Kata Oseya mtu. Optela biso na sani. Lokola bakata ka mtu ya Yohani Mobatis. Otia na sani. Otinda mom bakasaya ba ya kotike la biso. Kata bango mtu. Toyebisi yo Oseya ba monana. Oseya ba monana. Oseya ba monana. Oseya ba monana. Na kombo ya mabela owe bakoko bazwa. Bazwa pona binote. Bazwa pona ba Congolais nyonso. Oseya lingi mwasa mutu te. Oseya yibi eloko na parlement te. Oseya yi akasala ka na parlement te. Tabala sala kapela parlement te. Kinga yi ona zoloba. Soki na kena quartier na terabuda na échanger na ville na zando. Bayebi ngai. Nazaki moko ya membre na kata IDPS. Na longwa pourquoi politique ya démagogie biso tolingango te. Tolingi les choses palpables. Soki toyambaki Mose Laurent Désiré Kabila, toyambaki ye pour que atazaki rebelle. Aye na mémoire ya ba Congolais oyo aboma na este kuna mais azongi kati na mémoire na biso. Asali service national, asali Marshal Liberté, abimisi ba Frank, ba Congolais batambola nango, yango tondimaki kolanda koyamba Mose. Mais lelo Félix Tshisekedi Tshilombo, ye azali mwana ya poto. Limbisanga ndeko journaliste na loba makambo. Ye azali mwana ya poto Tshilombo. Biso monyoso to monaka na kati ya ba quartier soki mutu moko awuti poto. Aye na ndaku ya quartier moko omona bana quartier bazolanda ye pour que bayebi ke pana ye bakolia bakozombongo. Mais ye ayebi socialité. Le peuple d'abord, oh le père atikela ye atia na poche na ye liboso, ba ministre liboso, ba député liboso. Awa na point résistance à Pascal. Tolobi boy, tozana kanda na tongo oyo. Tozana kanda makasi. Soki monsieur Oseya na mama tabala babimite lendi biso toko fete te. Tozana posa fete te lendi eko yana changu eko yana changu eko. Bana mboka j'espère boyoki pe bomoni bino moko na misu ndenge makambo ezotambola na kati ya mboka na biso. Monsieur Tshisekedi a accepté ko réconcilier na monsieur Nanga par rapport à makambo ezokoleka na kati ya mboka na biso. Kasi biso na lingomba ya Lamuka accompagné à président élu Martin Fayulu to encourager pe te remercier
le président João Lorenzo, le président d'Angola et le président en exercice à l'Union africaine. Na initiative Oyo Azako Sala ba Congomani, ndenge mokonzi mboka lobaki, ba acte posé et tikali histoire na mitua ba Congolais. Toko tikala kobosa nango te to tika toujours reconnaissant. Ya mibale to sengi na président Angola a renforcer basis ya Kinshasa pour na trouver dialogue moko exclusif pour na kolongola ba pasi o nyonso ba crise tozanango, crise sécuritaire, crise politique na crise humanitaire et correspondre à ba Congolais bazwa mpifo na bango ndenge sengeli. Ya mibale to lobi boye il faut na kati ya assise ba Kinshasa wana nous devons parler de vérité. Tokoloba vérité à monsieur Nanga, à monsieur Kabila ainsi qu'à monsieur Tshisekedi. Parce que makambu o nyonso to komi nango lelo, c'est une crise de la légitimité et comme si biso na étape oyo. Nous voulons maintenant que la légitimité soit respectée. La légitimité, on ne s'achète pas. Légitimité ezalinde bonsomi et outaka na peuple congolais. Na yango toza déterminé et puis tokoti kate combat oyo. Lelo boye bien que bande ko na biso ba yoki makambu oyo président président Union africaine lobby mais baza toujours ko continuer ko botre bamboka. Lelo bomoni ba uso botre sur 3 localités o eza toujours na maboko ba M23 na monsieur Nanga. Kasi biso tolobi na bango boye makambu wana nyonso il faut esila parce que biso tozali bato o tolingi kimia na kati ya mboka na biso. Fama ya kolobeza lebele mais lokola nzoto eza maladi ezo permettre te na kati wana na kozongela bino mikolo mikuya na pesi bino botoni. Oui, ndeko journaliste na pesi na numbote na sepeli na lolengo ye awa avana banda na koyebisa bino nanuke likamu oyo komeli biso lelo eza deja likamu ya kala biso si toyeba toyebi yango crise ebandi wapi. Totalisaki bino depuis 2018 que oyo ezosalama na Congo c'est crise politique pe sécuritaire. Na yango topesaki bango ba oyo bazokama biso lelo topesaki bango proposition autolobby plan de sortir ya crise o soki ke balinga bayokela biso mbele makamo lelo na Congo tomoni yango te bayokaki te toye na 2022 tobimisi manifeste de Kisangani topesi bango lolenge nini bakoki ko gérer mboko parce que tomonaki déjà mabezo ya liboso mabe c'est quoi en 2018 tokena une élection de Kochilombo azwaki te dès que azwite baye ko sala badila bango na Nanga dès que na 2018 biso tobelelaki tolobaki Nanga oyo fu azala na prison parce que tomonaki lolenge na ye ya kosala makamu ezalaki andenga solo te bato ya IDP selon na ino sacré bakotela kinanga kokotela bakotela Nanga tala ba conséquences lelo le même Nanga oyo soki azalaka na prison mbele lelo alinga za rebelle te aye ko koma rebelle lelo asali nyonso ndeko Tshilombo alaki biso ke ngai a échoué na mission na ya l'état tolobelaka ngo mission à l'état parce que totangela ngo na classe mission à l'état okomona mission na ya article 74 ya constitution ba PC mission ya kokama biso ya kobatela biso pe na biloko na biso ya kobatela pe mboka mais Tshilombo a échoué na mission na ya kobatela mboka ayebi même pas kobatela peuple lelo tokomi kokufa ye moko Tshilombo aleki na mission lobi ke ngai mutu moko soki akufi na ko réunir tous les deux chambres nazo déclarer guerre na Rwanda banda lobaki alobai mutu moko lelo tokomi na plus de 10 000 et quelques personnes Tshilombo réunir tous les deux chambres Tshilombo a changé maloba oh na ko gagner guerre olo na ko gagner guerre oyo na voie ya diplomatie sur le terrain et loko moko te tozoko ka ba condamnation bien sûr mais sur le terrain monguna zo pusana ayebi si biso susuke ngai Tshilombo na kosolola na ba M23 te atandenge nini mais lobi toyoki lisusu ake na Rwanda ake solo na président Rwanda ke azana posa solo na ba M23 et pas na biso to sepeli parce que pas tozoluka kimia ekota na Congo mais asuka ka wana te akota na processus autolobby processus de Kinshasa ozo me ma solution na mboka o tozoluka ke mutu nyonso akota na kimia to solola entre nous les Congolais toloba na vérité réconciliation pe cohésion nationale po kimia ekota na Congo kimia lelo po ekota na Congo il faut que to solola biso nyonso tolobi ke biso nyonso biso ba oyo tonimi etikali bango pe lolenge ba baningo kota na nzela tozonimisa mabaya to solola po ete kimia ekota na Congo ko bomana esila ko yina nesila tribalisme esila népotisme esila to zala bu moko po ete mboka na biso etambola na kimia nyonso.